eza ya koyindo balobe pembe yangu mesila solo Major Bisadi TV yende kolo masolo peye mutambanda yango bana poto bana mukrimba partout ce que vous avez les alliés ni wapi kolo masolo ko masolo musiko basala kisala kina bango so kolo likambo bele kwa koti yango Major Bisadi TV pour sepela pour zala tusiti. Mais abonnez-vous massivement quoi. Abonnez-vous na Major Bisadi TV. Kala ka biloko masolo ezali abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV. Ya kosambe zate oyebi qualité ya misala ya Major Bisadi TV. Major Bisadi d'Azogel Massou. Yende papa te, ma vie père spirituel. Major Bisadi TV en forme. Nous s'abonner. Abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV pour qu'on a biloko nezo kitoko. Bon s'abonner mingi na Major Bisadi TV. Major Bisadi TV number 1. Major Bisadi TV, oh c'est déjà demain. Alors bituro, makumela sifre kukanga mabango, musali zongi. Esengweze na biso koyeba te bozali baike bino baibomesene kolanda RTNC mpe émission Toki mpe Zebi. Ntoki mpe Zebi olopoto culture et art. Ezali émission ezali kotombola Ntoki mpe Zebi ekolo Congo démocratique. Nzoka ndelelo nazalinga mokote nazali bongo na babianga minangai. Kasi longo na bango tokosola makambo mabale ya yambo ezali bongo bokono bwa corona o ekoti awa na ekolo Congo démocratique. Yami bale ezali bongo film état de droit o tokosola na ba artiste na pesi binombote pena yambi moko ya ba producteur réalisateur ezali bongo Major Zolozolo azali producteur réalisateur tozali bongo na maman Alinga azali artiste comédienne tozali pena maman acoustique azali pe artiste comédien loko na uti wana kolobate ezali na bokono boye bozali kobundisa molongo mobimba pe koti awa ekole Congo démocratique ezali bongo bokono bwa corona kasi apport na bino lokola ba artiste apport na yo lokola producteur nini bokoki koloba kolandisama na bokono bwango. Merci maman na question tuni omoni biso ba artiste toza ba éducatrice ba mona biso na ba théâtre o biso tokoloba ba mpe bavanda ba yoka maladie eza jeti maladie na tango mokonzi ya mboka alobike tala malade ekoti na mboka il faut totosa gouverneur na biso alobi il faut bolata ba masque il faut bolata parce que pona kokebisa yo kufa tenga pena kufa te Bakisi bongo kolobake mama maladie vraiment ezali bandeko tomi batela elongo banande mokonza mboka alobi il faut kosola 1 mètre kosukola maboko tango iso et puis ko vanda na ndako. Major Zolozolo mwa liloba mama na kosenga merci na ndengo nimiko yamba biso na plateau na yo mokolo lelo po malma likambo ya maladie normalement esali pe bien ndenge to solo la yango po biso zo bokanza otambola ba mboka ebele partout za bloquer ngai pona za moko ba oyo ba koki ko voyager te to komi bloquer na kati ya mboka pona ba maladie wana soki batu ba yoka ba konza mboka neti mo konza mboka na biso ndenge azoko éviter ke batu kobima ko sala kotambola pa pamba sans ke ba sala ba protection vraiment na kosenga ngo merci mingi po mboka na biso ya Congo batu ba mingi mutu makasi belengo comprendre benga biso likambo ekutana na bango bongo ba ke likambo ezali mais batala na mboka bapaya ndenge bato bazoko kende ya 100 ya 300 ngai mo pe na zana ba oyo ebele yanga bakabana bana mboka ya kuna neti na Europe o bazoko kufa na yango tina kati ya ba image awa bande ko balandi na lobaki lisusu tokolobela film état de droit kasi yambo to ko bana maso na biso to landana na mwa mukie. Métro. Président. Oui, allô? Oui. Merci. Il est juste devant moi. Merci. Il vient de confirmer. Bientôt, vous serez président de la République. Président. Président. Je le savais.
Et j'en étais sûr. Oncle, c'est vrai. Occupe-toi des gens qui sont à l'extérieur. C'est tourné. On peut se la raison. C'est la démocratie n'est gagnée. Le peuple gagne quoi dans tout ça? Non. Je préfère investir ailleurs. Vous réalisez de recettes de l'ordre de 20 000 $ par jour. Ce qui fait, pour toute l'année, combien? Et vous êtes resté à la tête du ministère de la Forêt 11 ans. Vous devez 105 600 000 $. Tu es mon frère, inspecteur. J'attends vos justifications dans 48 ans. Et nous sommes des mêmes tribus. Vous vous aidez à gagner, à renverser la situation, vous comprenez ça, hein? Vous allez déstabiliser le pays. En déstabilisant le pays, vous faites le pillage, vous faites un peu de rébellion par là pour que celui qui a gagné, supposé gagner, ne puisse pas diriger le pays. Comme je disais encore, que la politique est dynamique. Donc vous ne pouvez pas baisser le bras. On verra. Profiter. Nous allons représenter l'Union en Afrique beaucoup parce que tout ce bouclé ma poste. Ils attendent que nous allons bien gérer ces pays. Parce qu'un de nous a commis président de la République, et bien voilà. Ma chérie, essaie de me comprendre. Te comprendre, hein? Oui, mais bien que tout ça sous son main liberté. Et alors? Et en plus, président Sika, Azol n'a le soute tout mis on a trésor public. N'est-ce pas qui cala, mon amour? Écoute, moi je veux les 10 000 $ que tu m'avais promis. Stop, je t'en prie. Cette route est impraticable. Faisons marche en arrière. Président, elle est déjà réhabilitée. Ah bon? Ah oui? Allô? Oui, bonjour, je suis désolée pour l'arrêt retard. Franchement, je t'ai dit, bah, travaux juste à ma partout. Nabandi bososoli penza, nanzela bilili état de droit, na moi mokuse elakisinini. Et kasi na yamba kibino esali mobumoko, na yamba kibino tosola ki masolo ma état de droit. Kasi bande ko ba bengaki, ba sepelaki, pe bazo tuna tokomi wapi. Maman, merci na question yo tuninga parce que yamba biso esali inane. Pe filme esali inane. Na makambo nyonso fukutuna et pas maman acoustique parce que biso toza ba artiste total ka makambo ekoya liboso total ko eza koya to ba ikike lobby na lobby nzamba kosala wana état de droit makambo tout pona film kutuna maman acoustique to komi wapi ndeko acoustique balobi te masolo manso mazali epai na yo kabali solo. Merci maman pona motuna film na biso état de droit. Les lots sali yango to tourner en mbula mobimba na 2 mois. Et film na biso to tamboli nango na ba norme nyonso o esengeli to kende ki nango na niveau ya l'état. Mokola liboso ezalaki le 15 mars 2019. Tozana accusé de réception nango et deuxième tour to eko kende le 3 juin 2019. Accusé de réception ezali toye kozonga lisusu 3e tour le 5 août 2019 toujours na même film accusé de réception ezali 4e tour toye kokende lisusu le 18 septembre 2019 toujours et na suka 5e démarche na biso nde tokendeki le 17 février ya 2020 donc tozotalela kaka bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka place azali baartiste na ye ya mboka baza nsima na ye et puis idée oyo ya état de droit bacomédien bavandaki bamoni na capacité oyo aza nango toyebaki ke lobi mboka na biso tokokota na mibeko yango tellement artiste amonaka mosika yango tovandaki mpona kotourne film oyo état de droit
tosala yango kala wana kutu makambo ekomi na nzela te me nyonso oyo tosala yango nde ezosalama lelo yango tosengi na mokonzi ya mboka vraiment atia lisu na ye epuis mayele na ye na bacomédien baartiste na ye ya mboka oyo bazokoakompagne ye na manda na ye na baprojet na ye na baide na ye nyonso baartiste comédien toza nsima na ye mpona koakompagne ye. Major Zolozolo, lokola lobaki te yo ozali producteur réalisateur, ozali moko oyo asaki te mosala moyemo monono. Kasi ni okoki koloba na makambo tozali koloba. Merci na mutuna wana mama nakanisi ba réponse mi na koki kopesa esali ngai bien nde nayoki na monoko na ye parce que elingi olobake oyo ngai naza kokanisa mpona solo na baacteur parce que nalaki mwa bainquiétude moke mpona makambo yango omoni kosangisa baacteur bengaki bango balaki plus de 150 eza vraiment facilité mais bandimaki koyoka ngai biso toza lokola baprophète mpo naza kokanisa yango mingi nalandaka partir ya discours oyo mokonzi ya mboka aza koloba ke état de droit natali maloba na ye natali naza kokendela nayasi soki otali filme yango bien naye bapati ototia tout à l'heure okotala biloko tolobi yango lelo mpe ezokosalama yango mosala esengaka soutien soki soutien yali bandeko bakolinga kosunganga baza toujours na nsima na ngai mpo tokontinue kosala mosala ta neti lelo bato bazokokufa yango naosenga na baautorité ya mboka bameki kokanisaka mwa moke mpo na baacteur mpo image vraiment etekaka mpe nini mboka na tambola na mboka ebele natala bacomédien na bango bene bapesaka bango valeur ya biso valeur yango vraiment ezalaka vraiment te ndeko Zolozolo na kati mwa maloba moke kolesa baacteur to mpe kokipe bango mikolo lobi mikolo zomi baacteur kama moko na tuku mitano na libenga na mbongo uti na libenga na yo omoni tete osalaki mosala punda eloni etindaki osala mais nandimaki risque wana parce que mpona mosala mosoki ende toujours liboso mpo na bamboko na tamboli namoni toujours mosala basalaka soutien ezalaka baautorité balingaka kobosana bango te mais ngai nandimaki mwa risque wana lokola mwana mboka parce que bayokelaka ngai déjà na baacteur ebele na maloba oyo mokonzi ya mboka alobaki toyei kotika yango ndenge wana te biso ozwaki soki totiango sur scène mpo moto akotala yango lelo na cd loba na susu arépéte kotala na bandi na pemisi bino mwa moke bandeko balandi tolobela film état de droit te tozonga lisusu na image totala nanu masoma ye maloba maki kuna excellence ngai oyebi nga na bijou natika nanga activité nanga bijou te naza kotekisa babijou nanga ti lelo nga nalobaki bazwa na bango nyonso me batiki nanga ministère nanga mine. Oncle, vous devez savoir que je suis avant tout le serviteur de la République. 155 personnes. Quelque part dans mon tumoko? Ça non. Et puis ma dossier zate et là comment que zate? Ça non. Papa. Oui, mais. Au salak. Mais boulot n'a pas on laisse à bana, laisse à moi c'est na kana boulot. Otanga. Oui, na tanga moi. Aussi ça ba classe. Kala na sili ça. Papa ici, ozumu sala. Ah, ozoyo kanga. Ngana za famille présidentielle. Omoni côté to robongela yango oyo. Po bango baza famille présidentielle. Ya koma monga ndiwa. Ye monga sundia. Tishate la biso. Mais nyoso wana pona nini? Ndisi landaka nzila mai za ukende. President na biso kombo ni nani? Monga egboko. Kazi. Sikana kosuka wapi na bana? natali biso na Afrique kibokonzi ezalaka na mwa lolendo na mwa lokumu comme nazwi makambo ebele kuna natalaki nga bino nakotika mokonzi na biso ya mboka te surtout ke aza mokonzi ya sika face à la différence na nga namoni eza nini olotambolaka kaka na bamotard nga na négociaki kuna mokonzi na biso ya mboka akoki kotambolaka na cortège na ye na bachevaux. Donc, tu as 50 chevaux, 25 liboso, 25 na sima.
mate ya mai mapesamaki kuna ezali makambo tozali kobika ngo lelo na ekolo Congo démocratique ezali malamu mingi toyebana kosimba baartiste na biso azala musicien azala comédien azala plasticien message na bango ekoki kotombola mboka message na bango ekoki kosala te mono abotamaki lelo atalango toloba 10 ans 20 ans ekosunga kaka mpona tomwama ya mboka tolanda nonu elongo na bino lolenge na tambolaki yambo nakutana bandeko na ngai awa nakutana epe na ndambu ya baartiste oyo bapesaki makanisima bango kolandisama na bokono boye bwa corona mpe na film état de droit ndeko mpona film état de droit koki koloba nini mama likambo ya film oyo oja koloba wana état de droit esika na nde tomonaki te biso baartiste tozwi lokola banzambe basakoli mpe basakoli oyo ya solo mpo makambo tolobaka na filme wana yango nde oyo ebandi kokokisama mpe eze kosalema kasi eloko moko nde toze kosenga te bakonzi batala nano mosala oyo tosali omoni lokola na mindele basalaka bakobimisa rambo abomi bato ebele bandi koloba te baze makasi yango eloko na kosenga kaka na bakonzi mbula mobimba yango oyo mikande ekota eyano ezalaka te toliki ete batala nano filme yango bamono te bakoki mpe kotombola filme wana eteki image ya mboka eteki elongi ya mboka mpe bato basalaki mosala nango bazwa ata mwa lifuta ekozala malamu mingi Papa Nsakala ozali moko ya baartiste oyo bajwaki na film état de droit nini okoki koloba kolandisama na mosala mo ebino bosalaka Merci maman. Donc tokoloba ke film wana tosalaki yango état de droit ekoki déjà presque une année mbula mekoki na film wana soki batali yango bakomona nyonso bacomédie balobaki eza ya solo. D'ailleurs kutu na film wana tobungisi déjà baartiste minene mibale ya mboka na biso oyo kutu bango bazwi na tali futa nango te me batiki biso so tozwi ndeko mundu eri vika tozalaki na asalaki filme wana tozwi lokola Dadi Kambala tapis rouge asalaki filme wana me lelo toza na bango lisu te so lelo l'état akanisi biso mpona filme wana tosalaki bongo bango bafamille wana oyo mundu eri atiki oyo Dadi bakozanga lipa te yango na moto osenga na bakonzi batala filme wana mpe bakanisa biso ndeko simize na monde confinement kaka yebisa biso bokono bwa corona oyo ezali kobundisa kolo Congo démocratique pe molongo mobimo koki koloba ni mpona likambo yango merci maman ndenge kotala biso mbo likambo ya confinement vraiment coronavirus est vraiment maladie wana ezali donc bandeko nyonso bayebaka ezali toto yango na blague te na jeu te ndenge bakonzi ya mboka bapesi biso mitindo totosa tolanda yango donc tozangisa bamaske na biso te partout esika tokende tokotambola et puis kosokola maboko mbala na mbala so ndenge babi na français beaucoup de fois si ça tosala ngata plusieurs fois tobakisa sala yango même kokosola kuku boye mbote na boye te me kokosola keba chatu sur boko no kono siete na baninga te entier na miso to ya kozala malamu te vraiment to respecter ndenge bakonzi babi na biso et puis mingi ndako ndeko makaya tomonaki mpe elongi na yo okati ya film état de droit kasi yebisa bandeko bazolanda biso nini bakoki kozela kolandisama na film obino bosalaki état de droit vraiment nzambe asalelaki biso ya mingi makambo yango mpe tozomona yango mpe ekomo kokisama donc toza baprophète mais ya pasi vraiment o une année oui balobaka artiste aliaka lokola na sa ndoto obi akoni ezobota simali mais ya pasi donc tosala ngona ba donc major asangisi biso nyonso totala na mboka mbongo te totala na mboka na biso na message eleka mais une année donc ata su papa mboyo totala monoko tolia te toyebi te ye akenda azwa déjà mbongo obie koma donc namona kaka donc totalela kaka nzambe likambo oyo olobi na bandi te bakonzi bazolanda mpe bakolandia likambo baolanda soki alia mbongo ye mpe fo bakanga ye état de droit tosala yango fo bakanga ye donc ya pas songa bon merci kandi oyo otala biso mama boka topesi yo mbote mama kolandisama na bokono boye bozali kobundisa molongo mobimba mingi awa pene ekolo Congo démocratique nini okoki koloba kolandisama na malakoma ye tata mokonzi ekolo alobaki mpona kobatela tomibatela na bokono yango atuka napesi yo mpenza merci nakokende kaka na mokuse boyebi ete bokono ya corona eza na kati ya mboka na biso bokono wana ezali mpe ezali kobuma mpo na ngai mpenza likanisi oyo papa mokonzi azwaki yango esenge totosa yango toyeba kosalela yango ndakisa lokola na bibembe soki kaka moto akufi a partir ya morgue
mbala moko na cimetière eza elengi makasi pe na babar ndenge bakangi babar papa mokonzi abe kosangisa bato bazala ata tukumi sato tukumi bale alingi yango te po bokono wana ezali kopanzana lokola pe na baeglise ndenge moko soko osangisi bato eza malamu te mpo nayebi te bato baza mpenza kotia tembe balobi ete bokono oyo ezali te nalobi yo mpenza olingi mpenza yozwa bokono wana omema ngo na kati ya ndako na yo mpo bato bakende kokufa na kati ya ndako nondimake bokono wana ezali na kati ya mboka na biso oyo te ezali boye te esenge totosama ndakisa oyo papa mokonzi alobi toyeba kobatela yo mibatelanga mpe na mibatela mpe libota na ngai mobimba nini oyo bandeko bakoki kosimba na filme wana mpe nini bokoki koloba na bakonzi mpo tozobwaka mbela kaka na bakonzi parce que soki bango batie mokolo to maso momononi président ya république démocratique du Congo papa na ngai bai tolanda yo na misala na yo biso baartiste tolanda yo mpe na misala na yo tosala filme état de droit esali une année demi papa na ngai bato mosusu bakufa batalata filme yango te lisusu papa toza kotika yo te tozaka kolanda na misala na yo totiki yo te mpo na makambo ya lokwa coronavirus ye biso mpe baartiste tolingi tosala mpe mosala oyo ozolobela biso na likambo ya coronavirus papa tayela biso nano na likambo état de droit bato mosusu bayebi te osomona mais lelo oyo bato mosusu bakoyeba état de droit lobi na lobi so baza kocomprendre te papa na ngai mais tala nano biso baartiste papa toza kokompagnon na likambo nyonso yo okoloba biso tokolanda kaka papa toza nsima no tokotika yo te ndeko acoustique lilobano ya suka ya mokolo mwa lelo mpona émission tata mokonzi ya ekolo na biso papa Félix Antoine Tshisekedi papa tosengi na yo kaka otala lisu na yo na filme oyo état de droit omona mosala oyo bacomédien ya mboka na yo basalaka papa culture eza eloko motuya na mboka simba culture na biso tombola culture na biso papa eza mpona lokumu ya mboka na yo tolandaki maloba na yo yango tosalaki filme oyo état de droit landisama na maloba na yo olobaki maloba oyo mpo outi koloba lisusu ya susi basi mpe mawa ya bokono oyo korona ekoteli biso na mboka tolingi toakompagne yo lisusu kosalaka filme mpona koteya population na yo oyo baza mosika bazolanda te tokota mpo na filme biso tokotaka na ndako nyonso mpo mutu ata oyo aza na telefone ya kikalakasa akolanda biso na télévision moya talango na internet eza te yango tolingi toakompagne yo na filme ya coronavirus ndenge tosalaki état de droit ndeko zolozolo tokomi na suka émission na biso nini okoki kobakisa na maso bandeko asili koloba kaka mpona filme oyo mpe mpona makambo mosusu oyo bozali komona bokoki kosala lobi nakosenga na mokonzi ya mboka toza bana na ye oyo bafamille na ye mosala tozosala ezali juste mpona koakompagne na mosala oyo ya ye ainsi baimage outaki kotiela biso tout à l'heure mingi oyo bauti kolanda batali bandeko na nzela baparle ya moke et puis image message ya moke oti opesa ozala bien soki mpenza na kati ya babiro na biso image wana bazwi yango bandi kolakisa yango mpo ezala bi mpona culture oyo ya biso donc tozali awa mpona ye baconsidere vraiment biso mpona mosala ya biso surtout biso todimaka libanda eloko nazobeta kaka se te bamikotela biso mosala na biso oyo ya production réalisation bacomédien vraiment ata mokonzi apesi discours te mais bamessage oyo bapesaka na kati ya bathéâtre oyo basalaka basketch tout ça donc nakanisi makambo nyonso tosali na kati ya filme wana yango ezosalama lelo ebimaki na kati ya monoko ya mokonzi ya mboka tobimi libanda nango te tosali kaka ndenge esalaki nasi bomoni mpe ndenge ezotambola moke moke ndenge makambo ezokendela oyo mpe alobaki yango mpe kaka bazokoaplike yango lelo yango mpe tosenga mpa mokonzi ya mboka bamemeka bato tomeka kokompagne biso na mosala oyo mpo tocontinue toujours kosala na oyo ya sudi lelo makambo ya corona mpo bandeko bazali prêt ya kosala mpona koedenga toujours na mosala yango naosenga na bato ta mboka nazokobeta toujours sete baakompagne biso mpona mosala na biso surtout ata ministre biso ya culture babomaka yango te soki otelemi na libanda ya mboka yango mpe ezokoedike bato surtout na bacomédien na bandi ngai na bino tosepeli lolenge tosili komona malobamaki na ongambo ya baartiste comédien na biso mpona kotosa
Masomaye tata mokonzi ya ekolo alobaki pona état de droit bango bandimaki iyo pe basili kotalisa yango na bilili eza likanisi linzenga po bakoki mpe kosala makambo ezanga ntina kasi balobi te tozwa brique comme tata mokonzi azwi atie brique biso mpe tozwa mwa mabele misusu baye na mai mpo totonga ekolo Congo démocratique ezali makanisi ya boye nde tozali nango mposa mpona kotombola ntoki mpe zebi ya ekolo Congo démocratique na bandi nakoki kozonga na maloba masusu te pamba te balobi nyonso ezali na bato bazali na toloba misolo miyike te bazali se na mwa moke kasi bazali na susi wana mpe ya kotia libanga mpona toloba mpona ntoki na biso ekende oboso lokola ndeko zolozolo oyo atalaki talobi ya solo mosolo ezali kosalema kasi esengeli nasunga bandeko baye mpo te toyebana kopesa sango bipai na bipai mpo te tokɔta na bandako ya bato kopesa mateya kaka se mpo na tombwama ya ekolo Congo démocratique na bati mpo na lelo tosuki wana tiki te kimi ya kolo nzambe eumela omabota mabino tomononi o mikolo mizali koya na numero mosusu ya sika ya émission Toki mpe Zebi eza ya koyindo balobe pembe ya ngumu esila so Major Bisadi TV yende kolo masolo pe ye mutambanda yango bana poto bana mukimba partout ce que vous avez les années quasi ni wapi kolo masolo ko masolo musiko basala kisala kina bango so kolo likambo bese kwa koti ya Major Bisadi TV beaucoup sepela beaucoup zala tusiti mais abonnez-vous massivement quoi Abonnez-vous na Major Bisadi TV. Kala bilokolo masolo ezali abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV. Ya kosambe sate oyebi qualité ya misala ya Major Bisadi TV. Major Bisadi dazoki el masolo. Yende papa te babi père spirituel. Major Bisadi TV en forme. Nous s'abonner. Abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV pour comprendre biloko nyonso kitoko. Bon s'abonner mingi na Major Bisadi TV. Major Bisadi TV number 1. Major Bisadi TV, oh c'est déjà demain. Alors bituro bakumela sifre kukanga mabango musali zongi.